Bampangi lukala bayangalala luzaya mukusinga ibampangi. Aha. Yatsingiri moko na itala mbila bangwele. Yatsingiri moko tata sasimbongo. Yaya baka kifubuto misanka ngutate. Kabisa lusalange ibulusa lunsambi papa. Aikange. Aikange. Aye. Raymond Dombasi. Yatsingiri moko wata sasimbongo. Topi kongo kisalusa kweno. Urgent bokota masolo na biso ebandi. Masolo na biso ya lelo ezali masolo ya ba pasteur oyo bayokisi lingomba ya Nzambe soni. Ba vidéo tozotia mo awa na deuxième fois. Même si papa fongola po tengana ki. Comme d'habitude. Lelo tozana masolo ya pasteur Delphin abio kanisi okekende olobake avec alingi ngai na boyi yango na pasteur Delphin wampanga église ozoyi ba pouvoir avec azana ngwana mboko te na vidéo na biso ke papa avec problème ezate na kende ko raisonner mais fongola porte na kende na sœur ya église où ezali mariée lelo tokolobela mokie likambo ya bizaleli ya ba pasteur ya mikolo tozotiela bino vidéo ya pasteur Delphin mobimba tozozonga lisusu na lisolo ya pasteur mokuna mokie kaka mpona kolamusa lisusu makanisi boyeba ete eklesia na nkolo ezali ya kobeba et avant tobanda masolo abonnez-vous, partagez et commentez massivement pour lobby suite ekoya na lingi te na perdre bino na lingi bozala bien bino nde bo perdre nga te bo s'abonner awa po biloko boyaka mingi te eyaka kaka awa na Jeannette Kinam télévision chemin à boss vraiment s'il vous plaît boyoka masolo ya pasteur Delphin Wampanga biro na eza koto divan koto nde bakiti na ye ya biro ko alongoli mesa wana atie yango siponga na tikali na soutien zoyoka alongoli atie tango azotia nga na pandi boye azotia tango atie na baluka bolongoli avec lui azana eloko atambo kote na so ona nini ebimi soni zoyoka pasteur Delphin Delphin na mwasi na ye na ndako azana bana na ye azana foyer na ye Azaya kubeba. Mama oyo pe sœur na biso chante ozamona mukete ozobanga ni évêque ya kushaka zoka pasteur ndenge kaka bozalaka na baconsultation kokotaka babiro soki basœur basilisi makambo soki ndenge nini bakolisa barelation makasi na sœur na biso oyo e na yango baye kosorganize bakende ba rendez-vous na ba hotel bakenda ba rendez-vous na ba kuzu ba place oyo tokoloba te au public et comprendre toloba kaka ta na balingala donc bake ba rendez-vous na bangwana ba sepeli ba mi filmer bazo vivre bonzoto molimo pa na bango ezate bazo sala makambo ya soni bazo sala ekobo ba mi filmer ba bombi na ba téléphone eye ko arriver mama oyo ya makangu chantre abengi ye papa azalaki te pasteur azalaki te atiki telefone na nini na mesa mama ndako atala profil ya pasteur oyo ya mama oyo ebimi pasteur atia ba kombo ya nini ba mon cœur ba nini atia ba bébé donc moi ça bato mais ya tia déjà enregistré sur mon cœur ba mon bébé ba nini mama moni moi nini tellement baki moi mot de passe sali moi checking amoni nde ko tomber na ba vidéo tama tomber na vidéo boyebi bana basi bakoka ke émotion te azwi vidéo moko papa abwaki na groupe azwi ya mibale abwaki na groupe nde bomoni Kinshasa éclaté pasteur Delphin na minute oyo aza humilié oyo nyonso ezali bakanda ya Nzambe ezali ba signe ya temps de l'enfant ba signe ya temps de la fin j'allais dire Bible elobaki ete na mikolo ya suka mingi bako teya na kombo nanga me bako zala ya ngai te mingi bako sakola na kombo nanga me bako zala ya ngai te bako délivrer pe bato pe bako tambola bako tatola pe bikamu me bikamu wana miracle wana ko zala ya ngai te Jésus abombaki eloko te po ebaki nyonso to ekokoma
abomba eloko te alobaki yango mais bokoyeba bango na misala na bango koyeba mutu mabe eza eloko moko ya pasi te koyeba ke église nini nga fona sambela koyeba comportement pasteur na yo eza eloko ya pasi te na ba acte na ye ezaleli na ye ezalaka bakimbangiste bayembaka nzembo moko balobi ndenge nini tokoyeba ke kimbangiste azali mwinda ya bomoi to ndenge nini azali mondimi ya solo babi na bizaleli na efandeli mpe na boyokani misala nini papa tinda mibeko bolingo misala wana na kimbangiste bana mama Maria kuna bazala kaka na boboto chapelet na bango kotosa Yesu Masia. Donc chaque église eza na doctrine na ba église de réveil po mingi oyo tozo mona ba soni mingi ewuti na église de réveil nanu namoni abe moko te ba mutakalize nanu namoni mutu moko te ke ya Islam ba mutakalize nanu namoni mutu moko te ya pevalongo ba mutakalize toujours église de réveil même na makambo politique ni na bangi na bandi ko tremble aisinga bazana amour ya nzambe te bazana amour intérêt na bango eza basa balonga mokili déjà tana mona ki eloko wana na komaki na solo bananga la Bible déclare ezongi place ezalaka achango na misa oyoyo za mali bisanga fika comme ça na solo be ko beta pesa yango na moko ndi mutu ngana bo mevek na mundu privilège te parce que eloko eloko moko ekota kesanga yake na boto lata eloko wana mais na yebi ndenge basimbaka yango te na yebi ndenge osala yango te alongoli yo chemise azwi yango omoni kiti na ye atie yango pote soki mutu azoluka bokoti achango na ndenge boye te evandeli na ye elobeli na ye misala na ye ekozala pota yebi aza contact na nzambe pota yebi azoluka esika ya bien na nzambe pota aza contact eza na etirete boye aza animé na bonne voie azwi etirete wana afongoli azikamoni wana afongoli azoluka bomengo ya mokili azoluka gloire ya mokili eza pena eloko ya batangi parmi bapasteur bazotambola na jipe parmi bapasteur baza na sécurité pasteur azwa na cortège ya diva wana biro na eza koto diva koto nde bakiti na ye ya biro alongoli mesa wana atie yango video na bino mpe biso tokobanda kobomba ozoyoka alongoli atie ntango azotya nga na fandi boye azotya ntango atie na baluka boye namoni évêque donc balobi nyonso tu eza ya kobata ekozala deux fois eloko nini ezolakisa ke bozolinga kosalela nzambe te bolingi mokili koleka nzambe mpo ete bomikotisi na mokili bobosani eklesia bozosunga bandimi te bozotia bango maboko na mitu maboko ya mabe maboko ya botutu na église boteyaka lisusu liloba ya nzambe te bokoma koteya constitution nana yebishi yo ke constitution oyo ezoteya sere na yo ekobundisa ekobikisa ye na bitumba ya molili nana yebishi yo ke ndenge yo okoma koteya constitution na église na yo soki mutu aza na bafemme de nuit to mari de nuit kombo ya constitution ekokimisa yango nani ayebishi yo soki mutu aza na pauvreté aye koluka refuge na église to libiki soki ozoteya ye constitution na kombo ya Yesu nde kombo ya constitution ekobikisa ye vraiment mes chers très mais pourquoi dirais-je mes très chers pasteurs boyeba kobongisa vous devez rectifier certaines choses vous devez modifier vos conduites bozotambola mabe bozotambusa eklezia ya nkolo mabe nde yango ozomona bato bazosala théâtre toyebi bango bato ya loyenge bavideo na bango ebimaka te bato bazosala musique toyebi bango bato ya loyenge mais ya video na bango ebimaka te kasi bino bato toyebi ete bozali exemple balobeli ya nkolo na se ya mabele baporte parole ya nzambe botala soni bozoyokisa eklezia botala soni bozoyokisa eklezia bokomisa chere ya église place ya kozongisaka bajeton place ya kobwakelaka mbwakela bokomisa église baparti politique ekoma babase wana eza baeglise te eza babase tellement bokomisa yango babase mpona bosenrichir oui baza kofinanse bino boza consulte na bapoliticien oyo bozoluka bazopambola bino me boyebake nzambe aza na kanda nzambe aza na kanda na bino na yango nga na video nyonso tu bosala ya mabe bobanda okuta yango a
Donc, mes abonnés, veuillez vous abonner, veuillez partager cette émission, veuillez partager cette intervention, veuillez me partager cette vidéo, veuillez promouvoir ça. Bye bye, te pasteur Delphin Wampanga Azamuto Mabe. Toko bomba lisusu mutute usali mabe na 10h, na 10h 2 minutes, Ozana Jeannette Kinam. Usali uzoba na 12h, 12h05, Ozana Jeannette Kinam. Donc, mikolo photo ke na bino boepo, tout ça la gamote poto lingi buzoba te. Tout ça la mo pona ko dénoncer batu mabe, pona ko fongola ba mama misu, pona ko talisa ba papa ndenge nini ba mama ba trisha kabino na ba pasteur ba kosa ki ba kelala na vie. Eza mabe makasi. Eza mabe, eza kitoko te église, eza sika o mutunyo to sa confiance. Eza ville de refuge, esika o yambaka ba réfugié, esika ba bengani batu, esika o yambaka ba batu oyo bazangi espoir, mais bino bokomo mema biso lisusu na désespoir. Vraiment, j'allais tellement entamer ou attaquer, mais la télé c'est de l'argent, namoni maître Nabiso, le réalisateur principal Exocien Kassi, à Salibiso signe était il faut banda déjà pour chiter. Yeba était pasteur Delphin Makambosa les amalamuté. Omi foyer ya batu. Mwasi ya batu na mbongo ya batu. Eloko ba koko ba tikela biso ya liboso ya kobanga. Parmi ba bibeko to yebi na se ya mokili. Mais yo ndimi ko bebisa foyer ya batu pour l'influence no ya ki pasteur. Na ebite bo yebisa ka bango nini ke ba ange ba ko sala ba ko délivrer bango soki ba vivre na bino bana basi ya ba lobi so ba ka azoba. Uzondima obebisa honneur ya mobali na yo o détruire foyer na yo pour que ndaka hotel en cachette na mobali ya libanda. Et soni oyoyo e bandi lelo te. Tozo tela bino nanu moi voice ya Mimi Chibola ndenge nini masolo na bango lekaki na pasteur mutu na tito koma boy donc euti musika ba pasteur bazobanga nzambe te ya Michael Ambai pe lobi tokozala tokosala bango nanu totala nanu tokosala na ligne ndenge etamboleli ya ba pasteur na biso eza kitoko te bozokamba ba lingomba boza ba leader autopesi confiance mais vous êtes là pour déstabiliser nos foyers. Honte à vous les hommes de Dieu de la RDC, honte à vous. Bozo fingi sa kombo ya nzambe. Tozane sengo na bino te bozo fingi sa kombo ya nzambe. Bo bosani kombo ya Yesu bo tei lisusu Biblia te bo bosani kombo ya nzambe na ba cher. Bo komi ko tanga kombo ya constitution pour vos propres intérêts pour aller construire vos maisons. Ce n'est pas bien. Bolingi nzoto. Bolingi cher, bolingi musuni, bolingi honneur ya mokili. Beaucoup souka mabi. Tôt ou tard, muto akoma na 2200 azate. Muto akoma na 2200 azate. Ou bien muto akoma na 3000 azate. Na 2100 a déjà beaucoup zalate. Bobanga nzambe. Balobi foko lengele sika obo moino ya siko kozala. Nous sommes tous dans un état ou dans un endroit de pèlerinage. Nous sommes dans un endroit de pèlerinage. Donc nous sommes des pèlerins, nous sommes des passagers. Maintenant, quel est le but de votre passage? Quel est le rôle que vous jouez? Namboka oyo bozu ya kimia, namboka oyo passage, oza passager ba yambio namboka moko boyo vanda. Nini oyo sali, nini oyo porter. Soni na soni. Merci beaucoup, je vous aime tous. Merci. Na baluka bona moni évêque nuit azana eloko atamoko te na so abimisi bilamba nyonso ozoyoka évêque amoni ngabi okoli okomi kitoko boy ngabi papa zo apprécier ngabi papa kitoko wapi pasi yo nga naza nango bo kitoko ya pasi papa na ngabi ndenge na luki yo donc tu velo solution na makambo nyonso wana okozwa ba document wana mais na seule condition na tuni papa évêque ya koboma mutu alobi te navandi na biro papa évêque nga navandi côté oyo navandi na ndinga boyo biro na ye eza kiti moko ya divan kiti mususu kiti moko ya rouge o bachaka na église wana awo siko côté ya biro na yango oyo aza na deux kiti awa na biro na part ye kuna nga navandi na kiti moko ya biro na ekoto namoni papa évêque aye azoya vers ngai alataki pantalon ya tisi ya chocolat bolimbisanga bandeko na moni papa évêque aye vers nga
nzoto na ya mibali etelemi ozomona mobali no alati kaki nzoto na ya mibali etelemi na pantalon aye asimbinga na lipeka nazwi elongi natali na se nayoki soni alobi okomi koyoka soni okomi kobanga nano oyoki likambo nayebisi yo te nayebisi nazobanga na ngai likambo te me nzoto esalinga mali na respect napesaka papa évêque na lolenge namonaki devant nga ayebisi ngai bi omoni ngai nazolobela mutu moko boye oyebi président aza na confiance na nga na Congo mutu akokanga ngai aza te mutu mpe akobangisa ngai aza te pouvoir nyonso eza epa évêque ozoyoka abi pouvoir nyonso eza epa na ngai ata soki oboyi na yo etali yo soki ondimi eza pona bien po so oboyi ngai nazoteka lopango wana na bana wana kala mingi te otikala ozosofrir mpe soki ondimi ngai na kochange vino bato bakoloba osimbikisi te papa évêque atelemi malembe akangi porte ya bureau kikik muke azongi avandi ntango avandi ayebisi nga bi abandi kolengisa nga ndenge makambo na oti oyebiso liboso alobi omoni ngai mokolo boyaka na kantya na ndako na ngai mpo napesa bino toli nasepelaka no depuis mokolo wana soki olingi oteka lopango wana ozwa lopango wana oresire la parcelle wana je préfère tobima ou bien nazo deuxième femme nebisi papa évêque papa évêque mais papa kantya azalaki ya omwana na yo alobi na ngai nzambe likolo azomona papa évêque alobi na ngai kantya sa kufi esali nini nayebi non peut-être nayoka bato bayebisanga ke yo ayebi liwa ya kantya kozala ya solo abi mpona bome mpona zwa nini akopesanga nini ye moto aso bambongo na ngai atongi na bandako alobi me moto oyo esprit na ye ezali alobi ok naza na mposa na kushe na yo